Merci beaucoup à tous les fidèles de Clé Média Télévision. Vous êtes là nombreux à Rolanda Bisso, partout Boali na Mokili Mobimba. Et nyonso balingaka tonto Irano, les tonto des Abakouk. Bonsoir Nabino, bonjour Salepa, Nangonga Ozui, Bako Rolanda Bisso. Tous appelez-le, Toebi Bisso tout en direct. Torozalawana pour Rolanda match et Léopard na Soudan. Topé Sango la chance. Tous appelez des Simon Mingi, mais tout me copé ça la chance, Sopé au Simba. Et là, on bien en beaucoup, comme espoir, ezalaka SB. Il y a un défendre biso dans le monde art. Musique, moi, mukeli susu. Tozana nika boloni la Jésus de Niance, Ferregola et double stade de Martyr Zawana. Batutu baza obanga bazo vote, waneza très local. Problème ezate. Kobeta ngone 2 jours eza facilité. Na ba conjoncture mboka dollar équité mata. Ferregola peut-être à stabiliser pe monnaie. Merci mingi na babakuko baza connecté, branché, basala bien. Dans le 3e épisode, autre saison 2, impact inavouable, autre qui charge Yamaramoyo. Bolanda Nabino, Bossala, on peut bien caner tout ça. Initiative les Arabiens, mais Koko Maneti Nasuka, Nebalobaka, succès Zaralango Malam, mais qu'on maintenir les systèmes likam. Merci les sous na maman Zozona End, la mère des opprimés, merci na maman Elimbizi, hymne national, tant le bêta comme tout est fatelema. Tobo sana raté, maman Afi Maemba, maman Yvette Pemba, li passe ainsi la Bissalou, maman Chouchou Nanyota, maman Belforine, la tigresse, na Pibo Sanyote, na niveau ya Paris, na niveau pe États-Unis, ba maman baza ebele, ba fanatique baza ebele, et autant ranyo sauté à Boebite Vezangonga, topesi mingi, merci na maman Claudine Inès, Abakou Katongo, bazare elongo bongo na maman Justine Kitoko, Mémé et Badoriano, et Tobo s'en a répété, bato tout balinga considérer biso na maramo tozo sala, bato batala rapé biso, pour na monengo, nazagi na live tout à l'heure là, tant to consommer biso tout, bande ko balobi, tonto yirano tozo lando kuna pa na yo, quelques minutes après yango toza awa, nenge bozagi mobondo kuna, boya pe mobondo wa boyoka, votre tonton o alingaka to sola bien, to finga te, insalité te. Awa eza na placité. Awa eza na bato bazaka instruit, bato bazana besoin bazwa leçon, bato bazana besoin babonga na vie na ndenga mitu. Sokoza muto liboma, en tout cas, prends ton lit et marche. Voilà, to bandi na lisolongo kande bomona ki carte wana pesamaki na ndeko Gesho à travers un gaz fita. Na ba mosolo na ye boyebi ti mosolo moko ya malamu te. Moto asimbami na film oyo boye azokanisa eza mbongo ya malamu, eza ya malamu te. Foto betaka sete. Esika mabe ali, il faut pas toi ko amplifier yango to lo bango na bulamu te. Mbongo ya gaz fita na moto ayebi te. Ozwaki tana lelo kolanda film oyo yeba ke gaz fita akosalela mosolo ya mabe. Mbongo azwaki na to baka na ndako nganga. Neto bangalingala quoi. Voilà, oyo eza comme histoire et lelo to moni makambo onenge kei mais na commentaire qui bino tout bomona ki yango bato ebele babi ya solo za na raison to yaka na Clé Média Télévision po to yoka grâce fit apesinga kanda ya makasi toyebi na biso to yoka masolo bato mbongo ya mabe bato bazwaka bambongo na bakisi bakabaka te bakoma mite ya mabe mais grâce ndere ikomo leka na niveau. Comment fait-il que yo zo engagé mutu ozo pese 2000 francs futa transport mais soki ngai Gesho avant que peut-être to brûler l'étape na roya na ngata lobby na roya te ndeko moko ozala contre nga olobaki te tonto eza dia ba difficulté musala pe batela yango na ba anglais wana te vie eza difficile soki moto akosunga yo lobi toyebi nanu te kotalaka na yebi ba raison nyonso bandeko bakoloba mais balobaka moto akovanda na bato to akosunga lobi ayebanaka na bagiste te ya miki ata aza na ye na bamillion te mokomona azo regrete abi okutinga mpiaka omona mpenaki te moto oyo eza très profond et ça vraiment ki azangi mais moto oyo aza nango par exemple po grâce azalaki nango mpo aza nango mais koremettre ye 2000 francs kobimisa mpe na sac mpo eza na bamillion ozo se permettre ozotambolaka na bafranc congolais lokola ba 2000 francs. Allez-y comprendre. Voilà, toujours nous avons nsima wana ezaki séquence ya suka oyo bato tu bazaki choqué oyo ezaki pe comme excitation na salaki de façon ki bandeko balanda biso awa. Alors, séquence ebandaki ndenge tomoni 3 jours passés, Gesho abungisaki carte de visite oyo baremetaki ye
et dérangeaki bato tout baregretaki akobimisa ngo ndenge quelle négligence ezalaka mpe mawa mosusu boye ezalaka mpe basigne so ozomona olingi osalika mo na vie baperte baoubli ke bapele mosusu mpe eza na bonheur te nalobi nango makambo mosusu ya bongo omona mosala moko ezalaki important boye babengaki yo mpona mokatongo ndenge olekanaki na pongi omoni ngo négligence mais kebele mosusu mpe eza bamauvais signe babilo mosusu mpe ezalaka mpe ndenge wana donc grâce à, donc Gesho abungisi carte de visite oyo motu to aregretaki nango mpe aregrete esali ke aya koretrouve lisusu grâce fita mpona kokosenga ye seconde chance ndenge esalami biso nyonso tomoni azwi chance wana ya kokóma chauffeur na ye oyo mpe bato ebele basepeli edi ya badifficulté oyo couple wana tomoni baza nango Naomi Lokwa ainsi ke mobali na ye Gesho Rocambole. Alors nakozonga lisusu mwa moke na séquence oyo bomoni lisolo ebetami ya Naomi Lokwa na collègue na ye. La fille, elle a tellement bien joué dans ces pays makasi, elle a joué bien makasi. A son petit biso na ba réflexion moko boye na vie, mais to ba ke avant s'engager, il faut ba mutuni o s'engager na ye. Na kozo mama mukina ba exemple ba ndeko ba tala ba pop ballon comédie, ba pop ballon soki d'or, soki ni. Ba ndeko pop ballon soki de nini oyo. Nazo critiquer bandeko ba osala tournage na ndenge ya détente te mais nazo linga na talisa ndeko moko azolanda ngai wake pompe ballon soki nini oyo ezo permettre bandeko balingana. En tout cas conception c'est bon, développement c'est bon, mais eloko e manquer zaka moko ba vérité cachée to ba rangote pourtant tozo lingana na ba parents ba vérité mususu ndenge ndeko azosenga na Naomi aloba na Gesho oyo tomoni biso tu na deuxième saison que Naomi Lokwa akomaki na ye engagé epai ya Gesho basaki relation babota mwana pesa comme une grande fille oyo to retrouver na deuxième saison. Ça veut dire qu'il y a un temps coulé oyo totikala komona ngo te na terme technique tobenga ngo ellipse tomona ngo te, donc c'est le cas balinganaka babota tout ça lelo toza lelo tomoni mwana ye wana jeune fille. Alors lelo oyo bazobeta lisolo ya passé ya Naomi soki abetelaka mobali na ye Naomi alobi nini nazo trouver ngo importante pourquoi kozongisa nga na bamakambo osele kaka kala na bando betela mobali na nga lelo nayebi te so tose comprendre po mingi tolinganaka wa libala esalama bana mpe basi bakola 10 ans 20 ans po yoki yo te mama na bango asalaka likambo moko boye ebandi kolese bato na ba hache mikolo par exemple. Et ça baka et ça sujet moko très important na ndeko moko zo zota kolanda ngai awa alandaka film na sentiment te otala ba artiste na beauté te kotaka na matière oyeba ah bon ngai yo na bali te ngai si na bali est-ce que na kande ti likambo balobi awa nakozwa pe ntango tuna papa to mama te to fiancé na nga te ke chérie est-ce que likambo moko bosala mpe omonaka ke dérangeaka yo koloba na nga te oyo peut-être soki tosengage lelo ekoma tard te po mingi baza mpe bongo oyo te na obombeli yaya libala ekoma mpasi tikaka tobala na wa oyeba ngo kaka na ndako ya libala sans savoir ke libala mpe ekabwanaka le même jour wana jour ya yebi mpe libala ekufi et puis eproduire eloko te. Oui, c'est bien bon baloba en français, toute vérité n'est pas bonne à dire. Nakoya koloba boye akoya kotika nga pamba, voilà, non. Il faut être sage dans la vie. Il y a des choses où soit il y a des vérités autolobaka cachées ou peut-être ekoki ko faire exploser ba problème mususu ekoki ko faire éclater ba dossier to évitera mais ezaka pe quelque part important okoyeba mutu wana ya solo soko alingaka yo soko oyebise par exemple ke nga bakatanga batrompe ngana obana nanu wapi papa yano tika sauter page wana tokela makambo mosusu eza makambo koluka kaka église te pasteur nde okende oloba vérité wana kuna eza mpe mabe te mosu mobala bi malgré bakata batrompe mais nalingi yo de vrai omoni te ke ozala très à l'aise na vie na yo mobimba olio créele bato baproblème famille bakoma koswana
maman na bien maman mobali akoma ko luka soki mwasi mususu libanda ndenge tomoni lelo oyo maman makambo azosibir ba problème ya mwana na ye oyo ayebaka biti ya likambo te oyo maman lelo akomi victime biti soki eza nini na ndeko azolanda ngai Omari azalaka mobali ya Naomi azalaka mobali ya Grace basaka ba parti na bango na passé mwasi na mobali bayokana bakena ndako nganga mama yebi na yete yazokanisa mwana na ye azwa mwasi moko abotela kete na ndako nzoka ndi makambo eleka na couple na bango nde yango makambo tozoloba bokocréelaka bainosangani baproblème akende avandela mwana na biso na ndako nzoka bayebani basecret entre bango mibale ou soit ndeko moko ayebi abombela moninga. Ça veut dire que ce sont des leçons autour na légèreté na tie ba cœur na nga na tie ba j'aime na tala ki film kitoko esili to retenir quelque chose ça lango bien yo muto omibenga muto na maele soko vraiment ya solo za muto na maele soutirer quelque chose na marabo toujours sur là et vous allez bien. Ça veut dire que moi je condamne Naomi tant azolo bango ils sont importants et tout ça. Et ça peut être vrai ou faux, parce que c'est un débat où on va commenter, on va commenter, ce qui est important, c'est de les passer. Pour que nous avons dit que nous avons état écouté lié. Mais état, nous sommes les assos, qui sont en haut, il faut donc ça veut dire sur le plan pourcentage, tout à 80% yeba. Et ça a 20 yeba qui pète et qui fait péter. Parce que relation ça déjà. Donc voilà, dans la séquence où on a déjà, c'était très important. Il y a remarqué dans le Kambongo, Tolobi karaté pour la bande de Kubasi, bande de Mibali pe. Obima la maman Bokilo et moi si na yo, mais moi si na yeba répété. Ote chéri, na yeba rate kazara maman na bino. Yo kanzi lelo soba yebi ango. Ndebo rovana na kimia. Ah voilà, place tozolo ba ngwana. Pour ne pas dire que tonton Irano ya raka mingi ko condamner ba maman, te tozo ya pe pour na ba papa. Tout ça, pour te réfléchir en tant qu'intellectuel. Donc, éviter les problèmes où créer le yomoko, les problèmes de la vie. Les problèmes où ils ont caché, où ils créent les problèmes où ils sont à présent. Et voilà. Donc, auquel ils sont sous la séquence Oyo, na moni maman Sila Bisalou, Mams Okapi, moko boiseau valoriser cinéma à Congo, moko Tobengi, drapeau ya mboka drapeau ya mboka soki babi drapeau ya mboka na sens ya valeur ya musala ndenge azosala esali bien séquence oyo basalaki na Grace Fita ya baéchange ya kolobaki nayaki nasomba baproduit na kati ya maison oyo sans savoir ke eza esila bomoni ke na vie ton tolobaki vie esilaka te moto ayebaka donc calcul ya vie ezalaka nzambe. Bien sûr, biso tout envisage toujours ba kozwa ba bonheur, mais to eba ke kozwa eza permis na moto nyonso te. Po ba tumusu ba kansa ke ndenge lelo pasi na ngezo le kabo suka na kozwa kaka. Qui vous a dit que le bo kozwa kaka? Po tumusu na vie nzambe ndenge moko yebi soka zwe akozanga boyambe pa inayi. Ala ba tumusu baza bongo. Retrouver un méchant pour nous le et c'est normal. Il y a des gens qui sont moyo batinda été pour azwa. Mais c'est important dans la société. Ça, ce sont des leçons très profondes où ils ont senga. Bah émission mobimba, il y a faire comprendre les dossiers ou soit comprendre on a angle ni. Pour mission news na ça moi to luka ka abonné to luka to sumba lupango surtout beaucoup plus ba congolais. Asomi mutuka komi bien akokisima ka mususu mais ezana batu mususu nzambe ye moko na likolo ebike aso servir batu leçon na ndenge na tinda ye na samoyo ozwaka na yo nozana tamoko ozana limite moko ba moyen et c'est normal. Donc grâce à ça qui surprise ya kokamwa si la koma kozala na entreprise wana oyo bana ko kwa malgré ba kisi na ke kozwa. Bon muto mingi mi pesa na banzela ngo bato bakena na banzela ya mabe baye ba ngeta ngo kezwa kisi ya mbongo donc mbongo ya kozala plus que batu nyonso ya okuta na samoyi mais omona ke kezwa kisi okuti Bill Gates azala okuti Mobutu azalaka omona ke eza ba phénomène moko boye oyo
mbongo ngo pe za rapena ba limite mutu muso ko zo mbongo mo basuka na niveau lupango moko boye ya bumbu mais mbongo akisi mususu pe mbongo akisi mais ya bo fléri ozo mona ki ba dimension ba dimension. Alors grâce à ces données à quand moins si la mutu ko za la maîtresse ya entreprise wana comment et pour dire aux gens kota na yo kiso yo mona za malamu kende na yo ku tu ndeko. Vous excusez-moi mon kende to za toujours na matalata to lobaka tolata maneto mingi po balime rezama makasi et puis ni soango pe dérangaka bolimbisa tozaka ko bija ozongisa donc kene na oku to choix ndongo yo moni mais suka otika ba pauvre mona vernis mona cirage atika na eka obeta kingongo la zana yo wana yo nde problème grâce à zo kama sila mais yemi na mutu na yeke sila mbongo neza très naturel et ça mbongo moko ya voix normale yangai ezana ba problème yangai ezana ba condition yangai na yebi no lobité et puis so bomoni mutu moko bwazaka na mbongo bo senti ka za bien ngina dévoiler mo le moko muke eza dit peut-être peu à espérance au monde pe batnasa moyo oyo to lobité que to yebi mo ningi azaka na mbongo azana bozume azaka mingi na ba regret. Omi tu na yezaka na mbongo surtout ke la sombaka masanga lesaka bato monege areketa ka ndenge so bozo kabwa na yo ndenge yazo mona ndenge il fallait bovanda kaka donc ça veut dire quoi aomona ke ta kotikala ye moko isolé ta peut-être ya ko dire en lui-même hein ya ko demeurer en lui-même et ko memene pe mo lo mo mabe. On est dans besoin de basa pembeni mingi basa rapena bon et puis pour passer les dépenses on est rien n'ingate basa la dépense il faut ba mona ke yenda za nango oya lia ka mingi pe na bato mama ngo za mona ba phénomène moko bo mais si on détecter mutu moko bo net ya moi voix normale au mona ke soki ya kolie ezalaki bolie oyo esengaki bolia pe koki soki ezalaki même ya komela même ya kokabela et ça peut suffisant à niveau nango et puis ça montre que c'est naturel. En tout cas c'est très difficile à convaincre ndeko moko azolanda ngawa ke mamna lo benza ke pour détecter mutambongo akisi eza boye mbongo avant normal eza boye mutu moko oloba ke mbongo nyonso ezaka mbongo mabeza raté oui mais ne kabeli ne peseli mutu mususu aza na expérience ya vie na lobi akoyeba osoyoka mutu ayebi no ke tatanga mbongo na kokabela ngo te o mbongo ba dépense o ba mbongo ba ya ba boum mbongo ba bien to yoka lisolo ndenge wana te basolo bongo ezali oyo za ndeko na ngati oyo te mais okamwe mo 2000 francs mo ebimi mo $10 mo ki di ebimi 20000 francs futa transport so peut-être ozonga place na ça non non mona ye lokwa bongo te non o remarka ngo te mususu pe soka nga kabelo okamo vraiment ke bongo okabelo oyo tokeli yango ti mais kabelo mbongo ebele bongo poani ce sont des signes poto lobaka te grâce okaba ba 2000 francs ba bongo mike po simba kisi azoboya peut-être ba ndeko na ba jouer na ba bongo ngo te eza pe na misusu bapesaka bango mpe bacondition ke oyo efe sila lelo ezalaka pe bokuta pena mutu ikala okenda pe batie libongo na poche boye $100 okamodi $100 okepe akabaka abonga te yo tuva nome nasalaka kisasa oyo biso tutobike mbongo eza pasi moto azwa na facilité bongo apesi yo yo lobiki etakabaka oui mais il faut voir beaucoup de discernement et surtout beaucoup plus associé dans Nzambe loba mingi te awa sans peut-être totanga comme peut-être ya Seigneur Jésus-Christ ponyo soto osana sa moyo soko associé dans Nzambe te c'est nul. Donc voilà na séquence wana ya grâce fit et puis même ceci là à faire remarquer qui est les sous pourquoi son ngo kabela batute pourquoi son ngo sunga batute mabiango ezaki ninyo batu basala ki jusqu'à point que maman wana zola na balabala
pour sa reconnaissance, c'était qu'il y a pe maman boté la kao mobile, tout ça. Ça a beaucoup touché, mais allez-y comprendre que grâce à ça, on a choisi à roko sunga batu mususu, pe bongo te po, yemo kazoye balobi n'engenge zali. En tout cas, continuez toujours de regarder Clé Média Télévision, l'émission Oyo, Masolo et SB. Et ça, Masolo moko to betaka pour na biso moko te, mais pour nous édifier. Pour te partager, tout le monde pour ça makanisi, to ba nini to ça la lobi na vie. Et surtout, beaucoup plus objectif et aller que soutirer les leçons où ils ont 4 séquences. Voilà, où tu vois que sur la lilo, et y a mon tour ezali, tout ça vrai, et puis tout le temps, dans le chemin, il y a ma coulanzambe. Na pesi merci mingi, peut coucher chapeau dans babakou, na sentir lelo, message nangai, ya lobi le kaki, pour na regeta y makasi, tout ça, y penza mo bondote. Malgré misala, tout ça, mais le long a senti motivation, bazaki tellement ébellé en ligne, et ça lit bien, et l'accès amour, et l'accès considération, et l'accès que tout le monde a une distraction, a pas en pamba. Tout le monde a oh, te nanyo liba ne kufi kuna matière quantité. Tika non mambo batu. Po ya yo na ndaku, o ezo legelo lelo, so bolelo so mafuta, so ipe babomi yo, so ipe nini, mutayele ngo matière azati. Pour biso nyonso na sa moyo to sa ba matière muto aza sa matière azati chaque jour to la mukaka to za ba matière de tout ça mais ce qu'on a ya yo loko e bimaka te na télévision ko lukaka penza te ba ninga ndeza ka exposer pour yo noza mo centre non ce n'est pas bien to diminuer to ya bêtise to valoriser musala o ya bien et ko ça que ba bêtise peut le elongwa et diminuer et puis ba respect pe ezonga na place pour ba respect ngo penze ke imo mupanzi makasi bomona ki na journée na posta ki na diffuser la bino parti moko oyo to bengi ya sila ivoirienne oyo pesa annoncé sur bokoti na page officielle ya SB bomona mamsa combien ngo bien que bientôt bozo zo deuxième saison ya sila ivoirienne eza ba œuvre oyo papa cheval ba œuvre ba chef d'œuvre sila raté goyaka donc deuxième saison ya sila ivoirienne bientôt ozala vous allez la escuter branché, bah français on a toujours luka. Bah français moko il y a mélancolique, hein, ils ont mélancolique, ils ont bargo, ils ont mambibélé en kati. Et puis faut message là, malgré que copier bah nigérien, bah ghanéen, tout comme ça bah ivoirien, mais il faut y bah m'amener aux autres. On moni ici la bimaka meilleure actrice, elle sera toujours meilleure actrice parce qu'elle maîtrise domaine né musala né très kitoko. Et là au moins le bien en grâce fita. Et c'est très important. Mutu mususu mona zimbongo na vie mais kola tazoye bakaka te azo meka ko tchana ba français et so simbele pe ka te pour ba lobaka comment na mbongo. Qui vous a dit que so ko ba moyen faut ba no lobaka français ndeko. On lo français be reri kaka pour mona ko na mbongo ba tuba panda ba tonga bona sima. Ozo ba pe ko classer lambate lamba ezata na sensité no wumeli pina bozu. Pour mettre 56 ans, au soir na yope moi kalame, au soir kaka kueba kolata te. Tant aussi la loba boye ote altangi kombo mutu. Wa lobeli nani wa bwakeli nani wa mbwakela te. Kolata ezama mukozela ka te soko zimbongo lelo obando yeba kolata. Yeba kolata atana ya mukie kaka ndingo zozo wana. Atana kato okope ko classer et bimi pe ka bien. Kozela te klende iso kake e beteli yo lokwa soki brisque na vie obongi neto bando yoka français na kolata ya bien pété et ça peut m'aider. Merci vraiment encore une fois à maman Nika Kati na peso bambote belé maman Exodus boutique to peso bambote et boza vraiment ebelé bandeko balanda ngai ba soutenir ngai soki to bito journaliste a tongo kotana tongo ekotana toza na besoin de biso moko o toza na kati ya SB tozwa conscience toyena ba initiative na lobaki yango 2025 esili 2026 nini ya sika toko créer nini ya sika toko ya nango nini ya sika toko ya nango na prometaki bino conception sika je crois peut-être de lobby beaucoup excuser nazaki pe na tournage moko boye yango permettre te na diffuser les bino ngo donc je crois lobby to ya na nouvelle stratégie wana et que vous allez faire ressusciter Balazar. Tant que vous avez boé, badongolo miso ba yibi ba kinimba ba kesala po YouTube commande ngane na zo charge abatu. So na lobeli kamuna ngai batu ba kinimba ba kesala. Na tiki pe nan koloba to zala ka surpris
biso nyonso ke eloko moko asike kozoya nazomeka pe conception yango e totala nanu soki kopesa mpo nazosouffrir bandeko naloba vérité makambo tolobaka ya bien en tout cas réseau sociaux elingaka yango te naye kovandela sujet ya mutu moko libala ekufi awa tokovanda awa ata 1000 personnes en ligne awa soki na ye mpe na identité mosusu ya mafinga awa en tout cas bato bakolingaka makasi mais le roi tozosala effort ya koevangéliser mpo tozosala évangile tolinga mutu moko boye azongo na nzela ya makolo ya nzambe ayeba nzambe na ndenge asoni po bato ya tv tout ça bato ya tv nyonso te bakokani bato mpe ya tv mosusu bazosenga na bato bayebake il est temps ochanger comportement oyeba mpe ke seigneur jésus christ azalaka ah voilà eza important na ndeko moko alolanda ngai benganga na plus 243 97 66 22 475 ekozala bien ozala na besoin produit na yo ezala diffusé promotion makambo tu ka nde tosalaka yango na liseke service babiflet hotel ya bien wana tonto yo nazaka mpona bapromotion yo mpo oza na bapromotion oza na baactivité na yo po hésite te bamateriel mpe yali naosa bacalcule tonto yo wana tokosolola nde nini te matériel ezali matériel ça veut dire ke bacaméra balumière babiloko wana to ezali oyo ekopermettre ke tosala makambo yango bien s'il faut tourner aussi on peut le faire tokosala batournage tout consort na ndenge moko mpe ya bien surtout soko mpe oza bakuku oza deja na avantage oza deja na pourcentage moko bo élevé oyo tonto oyo wana kosala yango avec tout son cœur. Merci beaucoup encore une fois à maman Zozona End, la mère des opprimés, maman Belbiche Ingeli Nangola ye pas baku katongo mona mama via alobaki tonto yo na tolanda mabanga na yote na niveau Angola bana Angola bozosenga bana Angola pe bangwana ba Belbiche Ingeli ba maman Françoise Nangola tonto yo wana zawana sopo bolobi ke to ya osala émission Angola pourquoi pas to ya kosala ngo to ya pe to sala ngo bien ndenge pe ya propre. Voilà, merci beaucoup à tout le monde aussi ici pour mon polo ya lelo o ezaki comme 3e épisode saison 2 impact inavouable. Je crois le lot automatique to il y a ba vie et ça la bien to les maté to ça toujours connecté et beaucoup plus coaché pe lisusu na clé média télévision bon ça la jamais déci mambote mingi na bino nyonso bolandi biso na bokebi nyonso et tout pesi bino merci botika la malamu bye bye. Naina bilela kayo shwa mashio Tomo maile sila kana bilela kayo weo Papa na ngai ya kitaka salaka pa mimoni sakae Poma komine lobi modis palom qui se confie à l'homme Naina talela moto mokili deo Naina talela kanzambeo Soki na taleli papa lobi pakoki kukufa Soki na taleli mama lobi makasi ekosila Soki na taleli baninga suka suka bako desevoir ngayo nakati na libulu nazolelo ngayo natelelaka bandeko basundoli ngayo moto na pasi nazolelo ngayo natelela kaka moninga malamu ya yeso bolingo na ye na motema yango nde likya na ngai bilaka na ye na bomoi na ngai epolaka te o moto amokila koki kolaka ngai lobi mpe awangani kumama yawe kumama na yo yeso mobondeli na ngai nzamboe okamatanga na putulu okesinga ntina na miso ya bato kumama na yo makasi na ngai yo kumama na yo natalela bobele yeso kumama na yo Flat Hotel
Hotel Liseke, c'est la qualité. Flat Hotel Liseke, c'est la différence. Flat Hotel Liseke, c'est la supériorité.